siko ya bana aussi manga fort et moi 200 moi 100 pour moi na motambongo parce que yo le roi garde na tout tambola na notier moi sécurité moi ni tout donc so meki na yeng na corriger vraiment comprendre ce que yo c'est vecté oh regarde oh toucher point il faut qu'il yo c'est vecté gaza vecté gaza na nga chocho alliance ezalaka renouvelable. Oui. Vous pouvez renouveler l'alliance. Oui. Alliance Nanzambe et c'est un sacrifice. Gloire à Dieu. Au moins ndoki soki ale mutu soki abomi mutu ndoki ndoki azala moi sto mobali ata mona muke mukolo soki aloki mutu ango akufi ye mutu abomi. Il faut aller à mutu wana pe amela makila na ye. Soki ale yango te ameli pete au mata gradité. Mutango a sacrifié à Koufi. Lokola a Koufi, grand maître lokola sengaki mutu, makila wana na musuni wana, grand maître ali yango ameli. Ayekuna sikoyo batomboli. À un certain temps bako senga lisusu. Donc moni que oko tambola ka ko sacrifier bato et tout ce qui n'est pas bon. Or et pas na Nzambe ezaba mystère ya usakanate. Asepelina ba petit chéri lokola bazala katu azawa. Ndenge ba exige ka bango azongi na butu wana akomi alali tango alali ekomi ba 2h 3h aokipo so suba alamuki na droite na circuit alamuki na droite ake suba we sirène abima en personne na bi sirène na age de délivrance bon pona kolobake pono koma na mbongo zala siré c'est ça ba pesa ka ba démon oyo ya mabeko Pono koma na mbongo zala siré ba pesa ka ba ange et pas na Nzambe. Le Saint-Esprit est moko akozana biso be ba ange na Nzambe ba kozala na yo. Vous comprenez ce que? Alors mais pono comme ça il faut sacrifier. Bah, lia tata na yo, lia mama na yo, poko na mbongo. Oh lia mona na liboso. So za kana moko sacrifier. Olia pina musuna olie pe ozu makila omeli. Et ça ka grand frère c'est que ya na ya liboso. L'exaye ce qui est musuli na yete, ce qui peut omeli makila na yete, aux avides. Vous n'avez pas l'avion. Alors, bana devi, c'est au contraire monde. Vie sociale autozanango, aux ala misérable. Et puis vie éternelle. Oza congolais olinga kamboka o. Olinga kabana. Orphelina fida ezobenga yo tango zimwa muke yo kolia yo kofete na bana kanisela pe ba. Mutu azana mutima mawa. Oyo azana bozwi. Ate ya mukie. Tosunga orphelina vida na $1 à pamba bana balia balala bien bamela bien Nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelina vida na $1 ya pamba Nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele pona nini oye ko soutenir orphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po ba fêter na décembre oyo orphelina vida baza na posa na biso ndenge bana biso ba vivre na ndako ndenge pe bana ya vida il faut ba vivre yo muto yo karama parce que jusque là batoma basilati $1 seulement franc congolais zana mokaka 2000 francs pour la kosunga ba orphelin ba fêter bonne année netikaka bana nyoso o bazala bandako ba parents soki tosangani bato ebele na ba $1 na biso vie ya bana wana bakolongola na mutu na bango ke bazalaka na ba parents te alors soki ozopesa epai ya bana Nzambe récompense ni kozala ndenge nini orphelina vida baza na posa na biso orphelina vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola ba fête ya Noël na bonne année ekomi pembeni baza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema bolingo motema bonzambe opesi kaka $1 mpona kopermettre bana na biso baorphelin bafete mpe lokola bana nyonso.
Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balamio c'est chez Biso TV. Oui, madame, on a mis ça na bino réponse à nos questions. Yande ko na napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Mbote, balamio c'est chez Biso Télévision. Oui, madame, on a mis ça na bino réponse à nos questions. Vous savez pourquoi on dit réponse à nos questions? On cherche toujours à trouver des bonnes réponses à toutes les questions que nous essayons de poser nos serviteurs de Dieu sur cette chaîne. Déjà plus de 165 000 abonnés. On vous demande de vous abonner alors très massivement sur cette chaîne. Merci pour cette confiance et la fidélité. Vous ne cessez jamais de nous donner sur cette chaîne. C'est pour la première fois que vous avez eu l'occasion de nous suivre. Juste dans cet écran, on peut s'abonner. Appuyez ou cliquez. Évidemment, il y aura une cloche qui va sortir. Tu vas être la première à recevoir des notifications à chaque fois qu'il y aura une émission en ligne. Appuyez sur la cloche pour ne rater aucune de nos émissions. Surtout avec ces grands hommes de Dieu que moi, d'ailleurs, moi d'abord, je considère de plus, il est intègre, il n'est pas n'importe qui, les prophètes, l'évangéliste, mais pas évêque, les frères. Je suis le Kamba Koud. Voilà, il y a cette question. Alors, aujourd'hui, la Ligato Simba Polygamie, l'homme de Dieu habité, tout ce qu'on m'a mouqué, c'est la nouvelle alliance. Tout ce qu'on m'a mouqué, ezali boye. Non, on a cotisé au Katinga. Peuple va réclamer. Papa Makamboyo. Bien au lobby la biso ba sala nzambe na basi na biso. Ba serviteur na ba servante. Vous comprenez? Voilà, c'est pourquoi ceux qui na katio pour na répondre na no moi awa. Donc balobi ke au salon de conférence. C'est fort. Oui. Na ko sala de conférence. Il y a ba ministre ya nzambe, il y a ba sipe ya mibali. Ba serviteur ba servante nzambe comme ça na lobby. Terme langue ezali les inédits de l'évangile. Conférence au salaire. Ah oui. Nzambe lobby lango déjà bandaka. Les inédits de l'évangile. O ba lobakate évangile. O ba to ba ebité wana. Ba sala nzambe belé ba ebi ngote. Mais dans la Bible. Eza na kati ya Bible. Les inédits de l'évangile. On peut s'en verser wana. Brad. 1 Timothée chapitre 6. Verset 20 à 21. Il y a encore cité. Il y a 5 versets. Il y a un petit 1 Timothée chapitre 6, verset 20 à 21. Ok. 1 Timothée chapitre 6, verset 20 à 21. Verset 20 à 21. Voilà. Je lis au nom du Seigneur. Au Timothée, garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes. Et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Yoka. Oh Timothée, garde les dépôts, battez la dépôt. Dépôt et tozo battez la. Eza ya masangute, eza ya mbikate, eza dépôt ya masangate, eza dépôt ya mitukate. Mais dépôt yo eza ya parole. Gloire à Dieu. Les inédits de l'évangile. Battez la yango Timothée, battez la yango. Parce que batu mingi, o ba yebite ba ignorant, ba c'est tordre sens na yango. Vous comprenez? Ba continuer ba science, ba fausse science, ba koti, ba kanisi que soit quelque simba, à côté na science, ni a eu connaissance wana. Zo connaissance na science peut s'akater. Et ça toujours contraire na science oya mokilo. Les choses oh provoquer nga toujours. Ça li soni. On repère ça. D'après ça ka verset bon banal. Si ils se sont posés tout battre la dépôt yango les inédits de l'évangile de nazo battre là. Paul a insisté. 2 Timothée chapitre 1 verset 14. Paul a insisté, mon fils Timothée, garde les dépôts. Gloire à Dieu. Batuming va se détourner la vérité, ba kondimer kei. 2 Timothée chapitre 1. Oui, verset 14. Verset 14. Voilà. Baba Kib Sisus. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Garde les bons dépôts. Yoka. Par le Saint-Esprit qui habite en nous. Oyoki. Abi batela bon dépôt. Dépôt na batela yango. Na nguya molimo mo santo ezali kati na biso. Parce que bateli dépôt te. Bible lobinine. Un homme prudent, un homme intelligent garde sa science. Si tu ça là, nini. Parce que garde les dépôts. Dépôt na zoloba. Dépôt zoloba ya biso ezake. Basala nzambo bazambe basimi balemi ça tu peux bala balinga ba couvrir eloko mais to batela dépôt ka po moyo misezate. Wana na kufungola ngo oza musala nzambo bali basimi balemi ça tu. Siko na kufungola ngo siko yo lingi na fungola dépôt. Po yo le bagi ngana za monogame na polygame te. Mais siko nde oyaza polygame yana.
Aïe, aïe, aïe. Oh, tu n'as rien à l'oba. C'est là. Matthieu chapitre 7, verset 6. Tu peux s'attendre à la version. Matthieu chapitre 7, verset 6. Avant de tanga. Merci à vous tous, vous nous suivez partout dans le monde, vous êtes en Australie, Canada. Merci à vous, à tous nos partenaires aussi. Madame Daniela Mokoko, Daniela. Maman Annie Malobo. Il y a le bas qui a fait sa émission Pemboté dans les commentaires. Na frère Nangai Jamba en États-Unis. Ah voilà, merci, mais le meilleur à vous. Voilà. J'ai vu que papa Nasuka au Salaba Venayo pour na bateau nyonso wa Zalibaku ya Olanda biso na moko déjà yo. Batinga ba kombo te. Ah, tinde nga kombo na dédicacé. Et yo za na retraite. Comme si batinde mozu tante. Ah bon, problème est ça. Datanga. Oui, Matthieu chapitre 7 verset 6. Voilà. Matthieu chapitre 7 verset 6. Aïe aïe aïe. Sozu tanga tangi. Ou otanga kasi sozu. Chapitre 7 verset 6. 6. Voilà, j'ai le nom du Seigneur. Amen. Ne donnez pas les choses saines aux chiens. Qu'on pèse ça, biloko ya ba sante par la mboité. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Oyoki, ba wolo na bino, eloko valeur, ko boa kilango bangulu te. Des perles qui ne les foulent aux pieds. Pote ba bien importance nango te ngulu akonyatango. Ah gloire. Ai bien importance à orte. Ne se retourne et ne vous déchire. Ah oyoki, pe ba koya ko balukela yo lisusu. Gloire à Dieu. Omoni nzamba lobi biloko ya ba sante topesa na ba mboite, topesa pe na ba ngulu te. Ngulu azanani. Aki asukoli me azongi susu na nini na mokanda 2 Pierre chapitre 2 ndenge zoloba et voilà verset 20 à 22 mbo azanani alieti tellement alebele aki asanzi aya fandi naye mais bisanga na subo zipi yango to bolongoli te akozongela yango ali yango lisusu c'est-à-dire bandimi topé ba chrétien ba faux chrétien bo bongola mitema et puis na sima bazonga na mokili ba wana baza très dangereux ba pasteur qui a bano banga nzambe tanga zalaki na on a débit mais après ko banga nzambe sili ausa makamo ndenga lingi ba wana baza très dangereux na kati na évangile. Ce sont eux-là qui empoisonnent leurs semblables, ce sont eux-là qui créent des troubles, des divisions, ce sont eux-là qui amènent la fausse doctrine. Des rebelles azalaki awa amoni que yo aussi mambongo yemni pona comme à se rebeller omoni brad aza magicien brad nenga sana tout attirer bateau mais yé moko na conscience na kabi que ça magicien te. Amen. Omoni siko na motif moko impur. De telles personnes sont très dangereuses. Ne basala ope ndenge pe basala ngai yango na zoloba garde les dépôts. Mais lelo on va toucher nouvelle alliance. Ah oui. Oh voilà, garde les dépôts to bombe. To yana conférence ya au sel au beng ça peut ba journaliste. Oui, bah journaliste lobayo. Tu vas au banga na bango et bima na poissa. Journaliste lobayo. Ceux qui Allemagne, ndeng na okenda Allemagne, ceux na komi kuna conférence ya ba serviteur de Dieu na ba servant de Dieu. Na France conférence ya ba nini ya ba serviteur. Oyo kota uzamu sala nzambo koti, so zamu sala nzambo to kota te. Do voyage no tika ngai. Na ozonga ngana kana bote. Problème c'est ce qui est tindi to ke na on peut y aller. Voilà, merci beaucoup. J'ai aimé na Josué Lokamba TV au lobela et l'ormoro ya Nouvelle Alliance. Oui. Mais place moro na habité soto ngeto betali baku po zara air mo bongo betsa to mabaku apozo misi bato. Ah. Bato balia batata na bango. Ah oui. Brad. Et ambitionné na Nouvelle Alliance. Na kati na vie sociale tozanango, na kati na monde, l'univers, planète Terre. Biloko ezali fort. Insupportable mais vrai. Et ça, la réalité, mon corps divine. Gloire à Dieu. Même Satan, même Nzambe, ça c'est la gloire à Dieu. Voilà. Et sans cela, personne ne sera béni et personne, je dis bien personne. Si tu es béni aujourd'hui, demain tu vas perdre. Amen. Parce que au sali angoté, yango zomona ke le diable le col imitateur. Il a imité, pirate, hein? Il a photocopie l'original. L'original c'est Jésus, c'est Dieu, et photocopie c'est le diable. Pourquoi tu as estimé que occultiste bando qui baza fort, au moins peut moi en tout cas Satan azama kasi. Aïe aïe et ça me cœur, ça me fait mal au cœur. Vraiment. Ya koyoka ke muto ya sambelaka azoloba ke papa Satan azama kasi. Hein? On m'a coutume na papa baza azama kasi. Les amakasi wapi. Vraiment. Yondo zana originalité ou eza vrai, ou eza fort. Plus qu'en Bible dit en aucun jour les ténèbres auront de l'avantage sur la lumière. Amen. Voilà. Si réellement tu es dans la lumière, tu as de l'avantage. Amen. Et tu es plus que le diable. Gloire à Dieu.
quel est ce principe avant de faire une nouvelle alliance? Pour nous, quand on a une nouvelle alliance, parce que tu as l'alliance dans Zambie. Je peux baby sa alliance en Guana. Mais l'alliance est la renouvelable, ce qui est bien côté. OK. Même pas dans Satan. OK, ça l'alliance dans Satan, c'est bon. Mais nous, et ça liberté, tu dois renouveler. Les antemos. À 5 yo tata na yo au PC. Mais na sima o renyeti aye sono ba esprit sengi lisusu. Voilà. Tout nat bon, to yamba ka batebeleti. Vraiment. Occultiste ba nini tout ba. Pesa moi na siko. Et au PC. Comme un magicien je l'avais réussi à sacrifier papa nini pardon papa Kulutu et à sacrifier ba ndeko na ye. Ba botami soki 13. Mais à sacrifier ti batikala 5. Si vous avez 5 alors il faut sacrifier petit frère. À sacrifier petit frère, mais petit frère n'a profité, mais et puis c'est liboma. Oh, petit frère, c'est un champion, boxeur. Boxeur. Ouais, bon, on a compté, mais. Bon, bah, il y a comme Kiol. Et bien, il y a moi qui est aussi. Il y a moi qui est aussi. Il y a des à sacrifier. Il y a régné les sous-soutis. Après, il y a des sous papa et maman. Tant que il papa et maman. Ndé siko epona arigné papa na mama sambela mais le sang moko ka ya obaloba ya bongo et ba raté ba non il faut ça la formule mususu poto zo bango tango ça la formule ngwana nde ba mama ba bengi biso toke ko sambela to komi na ndako na lupango boye na koti na zakina 2 personnes na kota na lupango boye na moni lupango ngo eza suspect na bi lupango eza na makam na bisi moto to zakina ye lupango eza na makam ah oui apa lupango kitoko boye oui eza na makam. OK, c'est bien pena. Bien là et tout construit ba construction et nouvelle construction tout bien là OK. Na bien eza na makambo na lupango mais to kota ba yambi biso papa azalaki déjà mourant parce que ba mission hôpital et obikate maman malade. Non, ndé mwana na bango muta aibinga nda atini pe apesi biso enveloppe na poto komana. Ndé to komi papa yona ba mise na salon batandie mama pe ba na ye afandi ona mais mama zolo bakanga papa lo bati ndia raconter ngai malade tout ngai bon maman eza mabete lokola bobenga bien que bosambelaka dans une église de réveil mais makambe sala maiza toujours na katanda mais toujours bondela nzamba bikisa bino mais makambo eza wa ebebi biso toza bato to timola kate. OK, bah bon timola to timoli. Non. Voilà, c'est pourquoi je vais encore nazongisema na fungoli parenthèse. Voilà. Tant on tozwa ki pona tokoma na yolo, tozala ki na kipata na ngaba. Numéro 24, allez vérifier l'information. Gloire à Dieu. Partout na l'état et la bureau des la police la tout faire DC, ba ebi ke kipata avenue kipata na ngaba numéro 24, ezali siège ya ba italien nyonso ya Kinshasa. Oui, italien oh ba isko ka bato na chaînette ba faux dollar ba nini tout miyibi voilà siège na bango ngwana siège na bango ezali wana pe siège à drogue ezalaki nde wana kolona yango ya zalaki moto église des noirs un grand abi aza nini ba nini représentant légal parmi les représentants yende pe azalaki ba église des noirs oui azalaki wana na bakisne na bokoko na tout makamyos Moussa bando sala yangwana il veut de la drogue mais sikoyo et sala ke soki oyibi to escroquer mutu ata soki aye kaka wana akoti wana ici do wana ezali lokola continent mususu abi eza planète mususu même ofundi baye bazuluka yo brado koti wana omende okoti basoda ba Holanda okoti wana basoda ba koti ba tuna omoni brada koti ote yo brada tuna omoni brada koti ote à l'équipe le pango pe zalaki no clôturé na sima pe no clôturé donc amona habita oto à l'équipe tant ba Holanda ba bima na sima kuna ba bina vini kimbao et si ko kenyo sangwana oto moni ete nzoka ba mystique weza na lupango soki pe oyibi to sali de gars tango ya wana pona o koti wana ba ya sali le nini nae na ebisi oke ata ba sali kis ba bwa kilo malade toni ezote tala siko lupango bongo siko yo mais siko ya zalaki na voyage leki na ekomone dio mystique dio mystique na bosko mabumu bato bazwaki pona tokota wana oh bakomo na bango kasite na kipata bosko mabumaza na kipata 26 ateka kama baya na mumbele siko dio mystique azana kipata 24 petit frère ya siko biso to luka place
Pour le côté église. Tu le quittes, bon, on a ça qui n'a pas $200. Bon, ok. Ici, comme vous savez, c'est garanti à cher, tu ne sers Nabiso Jackie, à qui Solana, Bosco Mabumo, que non, tu as coûté Sika, c'est là, Solana, le pango est là. Mais c'est une photo de l'église. Bosco Mabumunde à partir naie, à Yokubenga Joe Mystique, on vient, ah, monter le pango, yo. Fait église, quand tout, moi, copite. Ah, copé, lui, tu vois, $200. Bazan en moto pour la garantie, ah, ça va, ya. Oh, Joe Mystique. Le bon bazon a aidé à quoi? Ya copé, faut pas se voilà. Il y a un bon bon là bon. Bah dit que kolo sa to kolo nango tanga ko ya. Au chasser biso po ya linga kaya ni makambo ya limite. Ndesi koyo. Bah to sali pe mukanda. To bando foot à $20 par mois. Garantie $200. To pesit allez, to sali mukanda si biso linga na kena ngai. To ye na ba intéressé. To sali muké. Tu as 8 personnes ou 7 personnes. Toye wana quand non clôturé le pango ezalaki bien bongo kaka to tie moi bakiti allez tous en possession et sikoyo prière sikoyo ngamo na diriger papa na zoyemba na tini sija liboso tango na pesi maboko na kati na bim ba mystique ezana lupango ye nzamba bisinga ezaba mystique bakunda mais kishana ebeba pezo bima bo monango kana zoti na nzembo toki mabele zosala kuku mulangia awa ebimi na bakisi nabi yango au moins la puissance de Dieu hein bochumbolate totimolate nabi prière to sala kutu na otinda nzembo donc prier ku ebimi nabi albozo na bondeli pour on a détruit ba kisi nyo surtout boke boaki parce que derrière la maison pour manakimba moi terrasse zana maille le kakana moi kalamu quoi bake babwaki yango to sambelite ici to zi possession isika nde to bandisi ko prière malembe papa batu bazoya bazubika na olakisa ba image wana ya kala OK dimanche to tiande bashi moko ya orange bo donc batu bazubika ba nini ba oya témoigner batu bazoya batu ba c'est comme ça église bana mike il y avait que des enfants mais ba mikolo bazoya papa allez to zi likансito tonganga tongi angari ka première partie boye kolo lupango aye tango aye na okai sango esenga yo te église awa lo letine nani atina ko te église awa yebi ke ngai makamunga sambela kate pona no te église awa nana besoin pasteur ba benga to sololi oh non vous devez quitter je vous rembourse votre argent nana sambela kate nazalaka na musulman après na longo musulman na zamu te église de noir makamwani kota te na bokoko na ngai tout et puis bobebisi makamwa na ngai alors vous devez quitter na to bebisi ndenge na hotel bobebisi makamwa na ngai nyoso awa tout vous devez quitter mais bon sikoyo opesa biso ta hotel tante faut bobim mais bon ça va local le mercredi to sur la vendredi poto bongam OK na ke na bondela nzambe bo titi nzambe lo bozala kawana bon vendredi pas zelangai et toye vendredi na celle que na ya retard ka maté linge bananga na komi ya moninga déjà ya kana kepeti le bail vendredi peut sa réponse bon ça va na yoki mais ce que kopé sanga tanti dimanche comme ça ndé na ko répondre yo puisque sikoyo ba yepé ko benga non ramaté a déjà l'équipe papa mais bon moni va ramaté l'équipe to sur la dimanche OK ndé na kenanga na kete samedi à Beli bakene na hôpital au meza kana bisote transfert mama ye monanzela akufi yango nde makambo nzambe ya salaki yango wana ngate c'est pas moi tete ngate brad nalobi ngate oza no criminalité mabena ye wana mbomaki te ngana habité eza nzambe nde voilà c'est nzamba lungaki alongole na mokili c'est pourquoi nde toye kotikala au moins siko nde kotikala na biso nyonso yango wana kipata 24 ti esika na ekomi kimia et tout na ba italien bani babongoli mitema bameli drogue babongoli bakuluna babongoli mitema bakoma bapotre banini tout et voilà c'est comme ça kipata ezali ke ndenge oza na montre na koti obima nango te exactement oui bon ce qui va escroquer yo et simbité ba mususu groupe mususu ko ya ba botolo na makasi oboy ba betio ba botolo bakena yo ke funa police yena la police ba kanga pe mututi po ba kota kana na planète 6e planète voilà ndesi ko échanger
Voilà. Ndé nazali boye komekana nga na kipata te. Ni oloba évangéliste na zamba donc ndé bobeta. Oh. Ah voilà. Donc kipata etika sango. Tuzonga siko na Ndé nazongi siko. Na bondeli pona mama, na bondeli pona papa, na bi lobi boya na église. Mais makambo awa o ezali awa e baby. Et sili amen amen. Ngana ke. Nasima temple ya magicien ezalaki na simandako. Atonga pena temple ya ye epeli moto. Bomba yeba te za temple. Oh. Ba parane ba yebi, ba bi ke mwana na bango ya liboso. Ya mobali. Ba bi ke za grand magicien, ba yebi ke musa sala ga yangwana. Il vit que de ça. Bato baya kana ba kacher, ba zo ba kisi, ba nini tout azo travailler tout. Nakotanga même le komuna. Ayebani, oui. Siko Monica di fait na tia na boneli pona ngami makambo ezala e baby. Et si na la bimi na ke na simakuna kanga na kewe ba temple peli moto. Moto. Biloko tu ezikale. Yesi ko mutango mutu bouger. Ba ya na yako. Pona bonela pona ende na bonela pona ye a confesser, a bleki na délivrance na tumbi ba kisi ba nini monsieur oya zalaki na ngona nzoto. Et si kutu na poche na ye na saki pardon. Abanota mana photo ya bana mapasa. Ya basi mutu akene kozwa kisi a sacrifier bana ne mapasa po akoma na mbongo. Tala non bana bazai sauver pona na tumbi yango tout esili a vu délivrance esili lelo akoma ne commerçant comment changer ne cop bon o zomona pona kolobake alliance ezalaka renouvelable. Oui. Vous pouvez renouveler l'alliance. Oui. Alliance na Nzambe esenga pe ba sacrifice. Gloire à Dieu. Alliance na Satana esenga pe ba sacrifice. Gloire à Dieu. Mais un mystère grand oyo bato ba bakate na zolo basikoyo que omoni ndoki soki ale mutu soki abomi mutu ndoki ndoki azala mosto mobali ata mona muke mukolo soki aloki mutu ango akufi ye mutu abomi il faut alia mutu wana pe amela makila na ye alia musuna pa amela makila na ye soki ale yango te ameli pete au mata gradité ata bomaki esili aki ofele yepe a gagner le côté. Voilà. C'est-à-dire, il faut muto yo sacrifier au lia yepo mela makilana. Ou ndenge ba occultiste bazali, ya liete mais grand maître na lié. Vous comprenez? Parce que grand maître musana yangwana. Donc il y a oh non ni tout na occultisme na ya sali papa isili mutango a sacrifié à Koufi. Lokola Koufi grand maître lokola sengaki mutu makila wana na musuni wana grand maître ali yango ameli yekuna sikoyo batomboli à un certain temps ba ko senga lisusu donc moni que oko tambola ka ko sacrifier bato et tout ce qui n'est pas bon. Or et pas na Nzambe ezaba mystère ya usakanate. Quand Dieu a voulu bénir Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Na Genèse mokanda Genèse. Nzambe salaki ni abi pesanga kaka mwana na yona ni Isaac. Sacrifier à Isaac. On a sacrifié Isaac. Moi, je n'ai pas. Genèse chapitre 22. Puisque nous verset. Abraham a kiné ko sambela. Nzambe que pour na yo pambola mozo okoma na nini comme père de la nation tout sacrifier pesanga ka Isaac. Olia senga ta Ismaël mwana makango te kaka mono yo saraboti. Mono ono tela motema. Pona kolobake ba sacrifice oyo basenga kana ba esprit ezaka ba sacrifice ya ba kizengite ba sacrifice ya batu ya minene yo mona ndoki pona loka mutu alokaka mutu ana oyo aza likonzi ndale oyo aza na mutu abiona ndale me ba kizengi batu pamba oyo aza ki tout aza ne loko te toni adi on comprend aza na étoile bien te adi ka mutu étoile on comprend nde akene ti Abraham akene na tiebo ba bon tanga tumba linga bomba nzambo te o to sakanga maintenant jamais boma yetika Isaac. Nde même on a si Isaac et remplacé Isaac non. Et l'agneau, c'était Jésus. Ah oui. Image de Christ. Vous comprenez ce que? Et ainsi de suite. Le bas amen. Amen. Voilà c'est pourquoi bisope batoyo tozolinga to pambolama en Christ Jésus. Pour la bataille na Satana, ceux qui a sacrifié bongo bozuinaye ndenga zuyana et kozala protégé par les diables. Bon disposer ba démon o ba na ko protéger richesse na ye na yemoko. Gloire à Dieu. Les jours où alliance ne ko sila biloko ne ko beba ndenga tatamboka ba no sala no fida na yebie
pour moi na yenga zalaki oka garde corps na ye je n'attends comme vous voyez baye papa ngwana vous comprenez pas ya zali makasité sikoyo nga na zali maître mon papa na bon mbongo sakade ba chambre froide biloko belé tout sikoyo ya ba no si manga fort et moi 200 moi 100 pour moi na moto mbongo parce que yo le roi garde na tout temps bola na tirer moi sécurité mani tout donc so meki na yenga na corriger vraiment comprendre sikoyo yo c'est vecté oh regarde au toucher point il va quitter yo c'est vecté ngaza il va quitter ngaza na nga chocho ngaza na nga évangéliste ngaza évangéliste na kota isika bato bakota kate place bato bazubanga nga na kota na ngai yo ne vecté nga na pas sacrifier na bango ngai oh au moins les beaux émissaires bien au boyo ça bo banga tout ana fungo la parenthèse place moko demo etomboki na cité mama Mobutu na ba villa na boy kotanga kombo kuna cité mama Mobutu mokonzi alikolo penza villa na ye azawa na ba na mwasi na bana na ba sentinelle na ba soda banda ba okengela ye mais lokola bisimba simba na bango retouré azupe kisi et pas un grand magicien au bakumisaka wa ba bisi nini kolamuka kana gauche kolamuka na droite te nani oh jour la muka na droite qui se baby wana etalio yé pas kende ki fête Amélie alangwe asepelina ba petit chéri lokola bazala katuro azawa ndenge ba exige ka bango azongi na butu wana akomi alali tango alali ekomi ba 2h 3h aokipo so suba alamuki na droite na circuit alamuki na droite ake suba boya sirène abima en personne nabi sirène sirène en personne abimi abandi ko ganga na ndako nano téléphone sirène na oga kuite sile na ye na mwasi na bana na ba soda na bana misala na ba sentinelle libanda ndako villa itikali ya moko bango tu na balabala parce que sirène na oga oui ça ba iner tala nana okota babengi un éminent pasteur oya zape do bato bamona eke bazo kwesa bato so sali bato sali donc terrible abengi boza numéro pasteur moka te po makambo ebindi awa abengi nano nganga ngwana grand maître na bon je n'ai rien à faire wana comme nzambe kaka oh sikoy nde ya yo pasteur moka watema loka bazana numéro pasteur moka munene ba pesier abengi abi nini a expliquer li comme ndenge ezali abi wana za vie na ngana tena danger bon pour na déplacer il faut $2000 abi non ezali nazana ngo yaka no pesa ote ngala boy na tika bana na ngai na makamba bongo aboy na pour moi na keza danger alors babundani esimbite kuna sirène kana kati nde bayo benga ngai tango ba bengi wana na ba iner na biche bon nazoya abi yaka papa soki oza transport na tinda ta mutu ya kozwayo yo ndimi okene ngabi nazoya boti na mutu kate nazoya kolo kamba yo zaka nani nga nazali fils de Jésus Christ naza évêque naza évangéliste voilà un simple évangéliste voilà. Le moindre de tout nazala comme mais évêque il était mais évêque il était pour nga naza muta chocho oh évêque il faut un peu douceur mais nini hein mbata apesio mususu mwana limbisa to kateli shit pardon nyati obotole ya sana ngo okay merci nzamba pambula wana évêque nga évêque te so betinga mbata na wiki swinga na ozongisa soki ko beti na moni ke raté na moni ke boye belé deuxième chose na kimi na ngai mbang vena funga kanga ye na kimi tala na salango brad ngana alpha master ngai toke ko tia rond point toke bagaré sko baye fulu ya batu na ba machette baninga bi alpha awa moi zatali moi wulebe mbangu bokimi toki mako ti tant to komisi ko côté na biso na avenue Kimbala direction ya frigo po tokene côté ba mopulu kuna koleka mopulu
sikoyo tellement bagarre et sali que bato ba ya na banzete na banitu fula bato nga biso de o fula bato alpha repli bango bazolanda ah to kima pa to komi na kimbalai bon to komi siko a fini mbandaka nani zaba mbandaka lobo et pas ouais allez non boya parce que bozela to so bino boya voilà wana ba parenthèse to kangi ine ko telemi na telemi na kei na komi mokonzi na couper na cinglé abi vraiment papa ça ne va pas tala to no zela kayo tala donc soko ya kate donc ndenge zaboué to linga to zwaka mutuka to mati allez to kiata na flat to wapi to kende ko to ke vana po ça ne va pas abi to kota abi te to kota te kufa abi te to kota abi te yo kota ngami na kota ndenge allez landa ngai yena ngali boso yena sima batami na mukongo na ngai ba expliquer déjà loko za kati mais sira na zo ganga zo yo za so boyo ka to zo yo kana zo kandiza to ganga zo to ne makasi allez to zo ya pete ngali boso yesima na mukongo na ngai azo batama porte ya ndako eza to koti na lupango inde porte ndako veranda OK to comme na veranda porte na bi na funguka porte bo wu aga Josué yo ko sala nini ngabi kanga mundo kola le pima au nom de Jésus a beti cri a poussé cri ba vitre ya fenêtre et panzani bimiake nie silence na bi wai kisiango o eza na chambre tokei ti na chambre na tomboli mbeto boy na ji papier duplicateur ba komi ba prière bosakanaka kende okomona na ju na tumbi yango esili na sai prière esila voiture na bango ezongisa ngai alors batikali batikali na bango nga na sengeli le côté mais ba pesa quand même quelque chose na ngai mais après na sima ba serviteur moko ba yepo na ba osala délivrance et tout ba démo ba beta bango moko akelo moko na hôpital mosusu ake akufi mosusu pe akela moko na hôpital ya mwasi bazai mwasi moko na mbali pona ba délivrer mwana moko pa zalaki na esprit sirène pe zalaki katina ye ba sali ba kota retraite 3 jours ba oliate demain lo ba botika ngai na bumana 12h bozela tozela bumana 12h bazeli 12h koki abimité ba te na bumana 18h amo sakana bango tinde aki ko frapper bango siko bolo benga berger aya berger nani ba serviteur ba néglige ba mépriser ngai nde ye mokonzi tanga te bo benga kaka ye nde ba yo benga na kei ça ta minute te kana ko mbo o ye kaka o ye lisusu ngala yo kima ko continue wa na lingina mono a sorte lo bima kasi ko sokite no boma yo na kia motal nde ake mwana a vu délivrance bon pona ko lobake pono koma na mbongo zala siré c'est ça ba pesa ka ba démon oyo ya mabeko kokuna pono koma na mbongo zala siré ba pesa ka ba ange et pas na nzambe le saint esprit est moko akoza na biso be ba ange na nzambe ba kozala na yo o comprendre siko alors mais pono ka mesala il faut sacrifier brad lia tata na yo lia mama na yo poko koma na mbongo tata wa oya yo aboti c'est ça bon lia mona no liboso soza kana moko sacrifier olia pena musuna olie pe ozui makila omeli parce que yonde papa za esute papa kufa na sana tata na sacrifier na lia tazara chef coutumier yete tata wa ya zalika provisoire tata wa bozolo bela Jean chapitre 6 verset 53 tata ngaza ana verset biblique et kasi yango na papa na ngai wana sebe bakate na pesi papa na ngai amen Jean chapitre 6 Jean chapitre 6 53 à 58 53 à 58 Jésus leur dit Yesu aloyebisi bango en vérité je ya solo nazali koyebisa bino si vous ne mangez la chair du fils de l'homme soki bolie mosuni ya mwana mutu te si vous ne buvez son sang pe soki bomeli makila na ye te vous n'avez point la vie en vous-même oza na vie te gloire à Dieu o comprendre sikoyo ndeko o comprendre gloire à Dieu donc soki yo
au lié musuni ya papa na yo. Oui, ben Jésus, ce qui est un grand frère na yo, ngaza papa na ngai. Amen. Et ce qui est un grand frère, c'est que ya na ya liboso. L'exa ce qui est musuni na yete, ce qui peut omeli makila na yete, aux avides. Gloire à Dieu. Vous n'avez pas la vie en mouvement. Alors, on a des vies. Alors, si tu continues le monde, vie sociale, aux ala misérable. Et puis, vie éternelle. Vous comprenez ce que c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. À la vie éternelle. Amen. Des vies sur quoi vie autosanango, pourquoi manango bien? Il faut lire mon souvenir à Jésus. Puis on met la makila. Il y en a tous les canaux saint. Ah, il y a un gros nzamba on passer na sainte. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Pour ceux qui ont sali yangote, tu n'auras pas la vie. Gloire à Dieu. Au cause de il faut ça lango. Nous voulons voir Jésus. Amen. Mais vous voulez voir Jésus sans manger sa chair ni boire son sang. Gloire à Dieu. Tu dois le faire. Paul l'avait fait aussi. Gloire. Les apôtres la même chose. Pour qu'il y ait ça la ligne, ami incarné. Yo comme un aïe, yo comme un. C'est que yo comme un l'incamable, insimbamable, Amen. intouchable. Gloire à Dieu. Donc oya linga sima non Jésus. Amen. Oya linga boma non Jésus. Apprenez à vivre. Voilà un mystère grand. O batu ba néglige kayango. Faites-le. Non parce que au verset, n'a pas ça dernier verset. Si ça o bongo to pesa dernier verset. Ko ba lo ba ngonye koki. Na continuera na Jean. Oui. Voilà. Jean chapitre 6. Tozaki na 53. Oui. Ouais, au 54. 55. Abi, et je les ressusciterai au dernier jour. À dernier jour, c'est ça. Abi, car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. C'est lui qui mange ma chair, oui, qui boit mon sang, demeure en moi. Et je demeure en lui. Ndenge moko soki mwana le kindoki ba pese musuni kindoki sanini ifandi kati na ye yepa fandi na kati kindoki pour abika il faut musuni ke sanini et ça la détruire bien. Amen. Ndatikali bien soki te mais siko nana kolongola Yesu kati nanga. Amen. Nana ngako pikola ye ndenge na lia ye pe na mela makila ngale to koma mutu moko makile circula nzoto nanga ya ye. Amen. Ndenge nazo vivre ye. Si moi je vis Galates chapitre 2 verset 20. Si moi si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà. J'ai été crucifié par lui. C'est moi, je l'ai tué. Amen. Yo boma yesu ezayo liaye, so lié aux invités. Mais là makila na ye. Gloire à Dieu. Un grand mystère. Même na misala na yo, même na makamno sala, même na libala makamno yo, okomona ye. Parce que olala azana yo. Amen. Si on dit que beaucoup mutu moko. Ah oui. Hein? Il y a un mois sinon que tu bosses sur moi comme pensa le cola. Amen. Pour ceux qui voyager, il y a moi ça tikali. Il y a ceux qui nayo. Mais il y a des voyager aux anaye. Oh là là, aux anaye. Oh mais OK ne what naye. Bisika moko, beaucoup mutu moko. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bon, les derniers versets, 1 Corinthiens. Totanga verso mais question moka ya suka pena otuna. Apato kende na lipamboli. To si na biso choice. To si ici possibilité. 1 Corinthiens. Oui. Verset 11. 1 Corinthiens, verset 11. 1 Corinthiens, chapitre combien plutôt? 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11. Brad, Makamou, ça bien. Maintenant, verset 23. Verset 23. 31. Voilà. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Makamou, on a joué Bisabino, Yesu ne moutate yangai. Nation n'est pas dans mon tout. Gloire à Dieu. Hein? Oui, continuez. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Hein? Et après avoir rendu grâce, les rompit. Et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites-ci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la soupe. Il prit la coupe. Et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Nouvelle alliance. Nouvelle alliance. 2023, tu as une nouvelle alliance. Nouvelle alliance. Si on parle de la nouvelle alliance, il y a l'ancienne. Amen. Dans il y a ancienne qui Amen. Au salut une nouvelle alliance na Christ. Gloire à Dieu. Au lia musunaye pe o mela makila. To ko sala mu kolonini le 25 décembre. 25. Oui. Continue. Faites ceci en mémoire de moi. Oui. Toutes les fois que vous en boirez. Ngonga nyoso bwanda ko mela yango. Pe ko sala yango
bozo kanisa mémoire ya Jésus-Christ. Pe mbala moko yepe azako se manifeste kati na bino. Ah voilà. Gloire à Dieu. On continue. Oui. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ok. Babike, yango na tinda ki batu. Bolanda prédication dimanche. Ok. Hein? Ezana phrase moko na lobaki, bongisa na ndeko na yo. Papa bongisa na mama, mama yokana na papa. Avant on met les 25. Oui, papa na mama boyokana na bana. Sinon ça va. Moina, vous les enfants, arrangez avec vos parents. Parce qu'il y a un mystère qui va se passer. Tu ne peux pas faire l'alliance avec des rancunes. Amen. Tu ne peux pas faire l'alliance si tu es voleur. Amen. Tu ne peux pas faire l'alliance si tu voles Dieu, donnes des dîmes et des offrandes. Amen. Hein? Tu dois arranger, tu dois tout arranger. Oui, continue. Voilà. Car celui qui mange, boit, discerne, que chacun s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain, voilà. Mitalanan. La coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Donc, au misambisi yomoko. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Donc, avant de manger, tu dois s'examiner. C'est pourquoi je dis, avant les 25, bongisa déjà ou examiner. Est-ce que vous avez kiss et salam? Si vous avez ranking et consort, non, bongisa. Spécial Sainte-Seine. Parce que plusieurs l'ont fait, ils ont vu les miracles, ils ont vu Jésus phare à phare dans les activités, et ainsi de suite, dans sa santé, dans sa vie, dans son mariage, et ainsi de tout. Papa, question mon oracle. Oui. C'est ça la mission. Parce que Sainte-Seine au réveil à Salar, non au catholique à Salar, la différence est gagnée. Bon, différence c'est Zali Mouké. Chaque dimanche, non, chaque jour. Na messe nyonso Sainte-Seine et Salamaka na messe. À moins que hostie et sili na vin ici. Hostie c'est-à-dire communion. Ce qui est sili ça va, mais ce est zali, mais bah ça la nyonso qui est zalaka. OK. Voilà. Et ça m'habite même si vous le faites chaque jour, mais il mange indignement. Pourquoi? Moutazane quit, moutasular, moutazane impidique, mais aïe Amélie naïe. Maintenant yo mouto que peut-être au bali moi sinon non va bénir bino na église té au comme langoté. Même si tu crains Dieu, tu ne peux pas boire ça. On a déjà zamabé. Bon autre mabé zanini le vin kaka ba prêtre ndé ba melaka bino ozuka ka communion au lieu isili vin ya bango moko. C'est-à-dire mouto il faut au lieu ozupe au meli. Voilà, c'est ça. Ils doivent s'organiser pour arranger de ses côtés. Mais ça, ils doivent s'organiser, c'est que ça là indignement. D'accord. Très bien. Question sur Gezagi Wana. Tu sais si nabiso. Verset silité. Tout continue. Verset silité. C'est pour cela il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Et des malades. Oui, ok. Infirmes, yo boti mona kizengi. Mais oui, papa, moi na nga kizengi zo kizengi na euti na nzambe. Pourquoi? Parce que tu avais mis ou manger le corps de Christ indignement. Au moins, aux alaki gêne, au ibakité. Le corps aux gêne, au balina mute, zoka au côté na nini, au balobakanine. Zone rouge, yanzam. Action na zone rouge. Tango ya kokoma boyo bota, oboti kizengi. Obota boy esimbité. Obota boti koka. Ndeni ngana comme na vis pana biso bazate be biloko boyo tuap. Biloko boyo tuap, yomo ko mutoluka makambo. Gloire à Dieu. Obota ki mona normal mais un certain temps mona atengami. Ba bondela le côté o lele pana nzambe le côté nzoka o liaka. Mosunya Jésus, o meli makilane indignement. En tout cas, et même il y a même des morts. Oui. Babi. Et qu'un grand nombre sont morts. Dans 31, si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Oui, ok. Donc, Yangona Zolobake, je vous en supplie, arrangez avec le Seigneur. Arrangez avec vous. Oui. Parce que vous gênez. Peut-être au bébé ça qui gêne. Tu peux recommencer aujourd'hui. Quand vous allez suivre cette émission, Amen. Banda gêne. Amen. D'ici le 25, au vivre miracle, Nzamba visiter. Je suis franc et je vous aime beaucoup. Amen. Voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu. De l'eau aux ans à retraite. Moi je rappelle.
Bon, moi, place de ça l'émission, ils ont place de ça la raté souvent. Parce que papa est en retraite, à Zobimaté. Église, papa Zobimaté. Tu forcé, même là, je suis le Kamba TV. Bon, moi, qui peut moi temps, à part la prédication dimanche. Oui, oui. Donc, même Joyce n'a tourné à Bi, Namou n'a la mou qui peut n'a bonne hôtel, mais au band de la Tawab. Pour émisser tout ça, la même émission. Merci beaucoup, papa, il y a quoi accorder, biso, moi, temps, mais, il y a une abétambe là. Parce que, tu vois qu'il paye ça $25 000 na papa, il y a un kaba. Il y a 5 000 na ngai. Tu pas mbola mosala na nzambe. Tu pas mbola mosala na nzambe na oyo nyoso kote na ngo. Ozana mutuka. Tamso za na poto tika mutuka no ya bien awa tamso ya kana ngo ozwa. Ongo pa mbola na lopango. Ongo pa mbola na mosolo. Ongo pa mbola na cadeau moko oyo eza tellement spécial, cher. Oyo ezo suka na mutema yango wana te papa. Parce que tant ozopesa na bolingo kola zosongisela yo. Wana eza o nga na sengi na bato nyonso bolandaka biso. Ba mama na biso ba Emily Mayinga Seti, ba mama biso ba Ani Malobo, ba Daniela Mokoko, boza ebele ba mama bolingaka papa na biso, ba papa bolingaka pe papa na biso. Je suis le Kamba wana eza ya ngai na sengi pour les 25 oyo. Donc lelo déjà si tu comme les 25, ceux qui peuvent aussi tous les cas les 25. Même après les 25, c'est pas grave aussi. Bon pas mola, mon sala nzambe. Tu peux misagina no ba makamunyo soto sala. Tu n'as no pas mola, mon sala nzambe pona année à suka. Amen. Merci beaucoup mon nzambe. Merci beaucoup, très gentil. Nzamba loba nanga boy. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Na viva makambango en live, na viva yango. Même les pasteurs qui m'avaient maudit. Même les hommes et les femmes qui m'avaient maudit, Nzamba sala le contraire. Gloire à Dieu. Et vraiment, ils apprennent à beta tolote, à prouver qu'il y a salak alliance, je fais alliance avec toi. Gloire à Dieu. Voilà, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Il suffit au yinanga au moins à l'envers. Voilà, mais je vous en supplie. Amen. Na o nyonso zanango, o tuninga kombo, l'agence nyonso za fiable, o tindelinga et kokoma. Papa Kumbara, vélo, moto, tracteur, dank, remorque, mutuka, ketch, jeep, hors bord, sauf avion. Sauf avion. Pour payer Kumbelilaye, ça va bien la rotation au matete. Senga et penate. Papa Kumba Malem. Là, bateau boyaka. Les boya ba fait ça. Bon mekaeka papa memanga ka mukie. Là, tu as des ceintures. Merci beaucoup. Le numéro de téléphone pour te prier. Bon, numéro de téléphone est Ali. Nous avons 3 numéros. Si vous avez un moko au Zingate, comment un message. Ok. Voilà, nous avons 3 numéros. Nous avons un numéro il y a Liboso. Plus de 143. 9 98 17 18 54. Plus de 143. 9 98 17 18 54. Yami Balezali. Plus de 143. 89 91 055. Amen. Plus de 143. 89 91 055. Bon numéro privé, mais na longo lango privé, na PC bat. Ezali. Plus de 143. 81 241 0 3 à la fin. Plus de 143 81 241 0 3 à la fin. Très bien. Wana ba numéro nanga mutumsa yambakate. Gloire à Dieu. À moins que au salaire, il y a chiffre moko, voilà, autompa mutumsu menga moko, so benginga okozwangai. Ce qui n'a pas yambate, c'est que n'a pas prié, ou n'a pas teya, ou n'a pas service. Tika na message. Tant on comme libre na répondre. Et puis nous avons ça. Soit mon message est oumeli, c'est que n'a pas message belé, mais n'a pas répondre au kaka. Et que n'a tombé victime na bloc wana. Faut qu'on en fout en pour nango. Pour là où ça pont. Donc Brad yo les cananou, mais canon tout n'a pas ceux qui te opposent. OK. En tout cas, Bokoma. So bengi bozite Bokoma botike la message dans tous les 3 numéros. Oui, oui. Merci papa tous ces Samson meilleur vœu na yo. Merci beaucoup. Je vous souhaite meilleurs vœux, bonne fête à vous tous. Amen. Pensez à Dieu, pensez aussi à moi. Gloire à Dieu. Dieu va vous bénir. Amen. Tous ces Samson papa prière. Merci beaucoup. Soki olingi
nzamba sala miracle pour na yo zwa mai na yo simba osanito simba loboko na ngai soza na huile d'olive loboko moko simbi mulanga huile d'olive loboko moko osimbi loboko na ngai mais na scène tu peux faire même yo moko na ndako na yo okosala yango ou okoko inviter bana mwasi na bandeko ensemble bosombi pain sans levain bosombi vin ata na alcool mais ils ont biblique. Prier lango. Ils ont peut-être tombé la sans alcool, mais la sainte va recommander yango. Ah oui. Voilà. Ata posombi sans alcool, problème ils ont mais ils se font à la vin. Na pain sans levain. OK. Aux yeux au thé, na moi ni na muke, on met et si et soukiona. Ils ont on met la 3 4, on met la vin yango, on met la thé. Non. Mais la muke voilà, muke na ekoki. Voilà. Tout comme vous avez invité, tu peux le faire dans ta maison. Très bien. Et Dieu va te bénir. Gloire à Dieu. Mais les dimanches, vous allez nous suivre en direct dans Josué Lokamba TV. Dimanche les 25. De 9h à 12h30. Ok. Beaucoup en direct. Et puis, beaucoup bénéficier de quelque chose. Amen. Je vais prier maintenant. Zambé Nanguya, Zambé ya Abraham, ya Isaac et ya Israël. Symbole le boko Seigneur. On s'est manifesté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons sacrifié tata na Jésus-Christ. Pona koma boy na lia musuna pe na zolia yango lisusu pe na zomela makila naye Nzambe komisanga elembo na monde au nom de Jésus-Christ nazala toujours mutu me mokila te mais oya zola nanga ya soki asala ngo akoma pe bongo na kombo makila ya Yesu ezipa yo pe epeso victoire au nom de Jésus mayo simane comme le sang de Jésus pe mafuto simane onction la tango comme oui d'onction au nom de Jésus-Christ miracle est opéré bon mela yango bo vivre miracle les losoibo sali prière nangai miracle s'opérer na vie na bino place au simbio zobelana guérison miracle s'opérer na kombo na Christ nde na lobi amen voilà merci beaucoup papa. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve prochainement. Je vous aime beaucoup. Amen. Boziba bisous na bino boziba veut le meilleur yaza monogame oh tout bobenga po bolinga papa boyate aza monogame na signaler bango déjà pour ba remettre koya il y a un monogame. Mais ce que vous avez polygame, vous n'avez pas de yaka kandingo salion. Pour ce que vous avez verset. Yaka tokutana, na basino nyos, benganga yaka. Yaka, na bongi mission. Na bongi mission. Mais ce que vous avez polygame, vous n'avez pas de yaka na basino nyos, c'est pas nangai. Na pas verset. À vivre na bango. Na lobi na pas verset. Est-ce que na lobi à vivre na bango? On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci beaucoup. Oza Congolais olingaka mboka oyo olingaka bana orphelinat fida ezobenga yo tango zimwa muke yo kolia yo kofete na bana kanisela pe bango mutu azana mutima mawa oyo azana bozwi ate ya mukie tosunga orphelinat fida na $1 apamba bana balia balala bien bamela bien Nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelinat vida na $1 ya pamba Nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye ko soutenir borphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po ba fete na décembre oyo orphelinat vida baza na posa na biso ndenge bana na biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre yo moto oyokaka parce que jusque là bato mawa basila te $1 seulement franc congolais eza nango kaka 2000 francs mpona kosunga baorphelin bafete bonne année neti kaka bana nyonso o bazala bandako bapara soki tosangani bato ebele na ba $1 na biso vi ya bana wana bakolongola na mutu na bango ke bazalaka na baparent te alors soki ozopesa epai ya bana Nzambe récompense nini kozala ndenge nini orphelinat vida baza na posa na biso orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola bafete ya Noël na bonne année ekomi pembeni baza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema ya bolingo motema ya bonzambe opesi kaka $1 mpona kopermettre bana na biso baorphelin bafete mpe lokola bana nyonso